3 milliards de dollars. Je répète. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Allons-y, Moutamba, silence dans la salle, s'il vous plaît. Président. Zoé Kabila Alliance, Mwanzambala a détourné 3 milliards de dollars. Yango Tosengi, son départ de l'immédiat. Awa, Masiba Bazo interpellé. Azo Kendemaka. Merci beaucoup, na papa Fimbu. Yakekele. Papa Zilalingé. Fimbu Ake. Yakekele. Azo Sala Musala Kito. Zilalingé te Fimbu Akekele. Merci. Ozo Sala Lokolo Mutozala Likolo char de combat. Musala Nyonso Sali. Bana Congo. Bandibio. Mwanzambala bientôt en prison. Kangama. Ida pesi viva. Wana banganga nangai. Baba simbela nganzu. Nana ko simba te yo simba nzu. Amwamulo. Ida pesi viva. Tombola liboko tombola kangama. Lumbe. Oye koya. Yaya, merci beaucoup. Papa Nabiso Sama Lukonde. Akendaki Lubumbashi. Et Sengo est trop. Il a découvert le circuit minier. Oyo, Babanda Koyiba. Plus de 300 carrières minières. Nous sommes récupérés. Et comme il y a Maboko, il y a une sacrée bête à Maboko Makashi. Awa! Tozozo ma combattant averti. Tokotia bango na ministère à mi. Mine ça partout vrai ou faux? Oui. Augustin Kabouya mwana bute, le grand Mukish. Tosengi yo. Ozo ba combattant, otiana ba mine. Tokende na mine ya Chinkolobwe. Tokende na mine ya Kakanda. Na mine ya Kakanda, tozala papa moko ya mukolo. Katakatanga komo na muteji. Katakatanga asuba kana bilamba asa general wana muntu anoma ye kankonde wa baba ndoki azoli ande kuna na sese Félix akobenga ye papa mena so papa ozoli mwana na yo na sese pona nini kankonde muyi anome muteji na mine akakanda Muteji wana biloko nyonso akakanda oyebi mina akakanda ebimisaka or ebimisaka cuivre cobalt première carrière ya shaba eza kakanda na kambovu me nyonso banome bakata katanga banome muteji général muteji wana en complicité de Kankonde lelo Kankonde akei tosengi na ministre na biso ya intérieur oya yoka kangai oya tuna kangai sili ndenge nini info ya lelo akomi ministre ese sengo te esengo merci beaucoup awa ekomi ordre c'est-à-dire chintoye lumbe mwete oye koya nango tolobi boye omoni soki oza na succès na yo ikosala fiere nalingi succès ya bawendo te ngai nalingi succès ya jibembia afandi na palais azokalikile moi azotala moi azika te abimaka pambapamba te abimaka 17h po aza na mbongo ebele na kati ya ndako l'homme qui a envoûté Kamé leader amufu jibembiana Salvatore de la patrie, l'homme qui a sucré la banane. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. Mais c'est propre. Nande qu'on a eu raison. Babete qui musique na bango, il y a Chintu. Et ça qui a ba wendo te. Et ça qui ba ya ba bosite. Ouais, ça na ba cheche, sosimati. Ya ba benzula. Ya ba fali pupa ya ba benzula. Ida pesi viva. Siko biso tozoka ukaboy. Tozanga takechi.
awa décision ekoti idps viva na yango tolobi boye matata mponyo muyibi munene lelo babenge na parke batindi parke tindi balongola lettre na sénat balongola ye immunité parlementaire leta maboko tombola liboko matata mponyo ayibaki bambongo ya baterrain municipal bongo tomona baterrain inachevé bandalungwa ekomi terrain oyo mwasi na mobali bazobeta match na 1 heure bazokota tezade papaka songo kota na terrain municipal ya bandalungwa a partir ya 20 heures okokuta tezade match nyonso wana ebilakeli mabe ya matata mponyo ayibi mbongo ya Bukangalonzo aloni masangu abuki université eza normal te mamponyo université wana ekomi ya bakombata tokokende kotanga le verbe farate au temps présent ofe sila biso ofe biso nyonso tokosala verbe manger au temps présent je mange tu manges il mange elle mange nous mangeons vous mangez il mange eza bongo te il faut conjuguer les 6 temps eza te ke bato ya FCC bayebi koconjuguer le verbe manger te kaka na temps moko je mange Nehemi mange Nehemi Shaddad mange biso tokoconjuguer le verbe manger na 6 temps 6 personnes vrai ou faux biloko nazosala ezokota bango yo ezoyeba te awa tolobi boye merci beaucoup na muku antombolo mwa mai wa kaninda le grand Mukishi Mfumuti l'homme le plus propre du monde l'homme le plus géant du monde double brassard Nzubwa Bilungu Nzubwa Bilungu ya ata muza muntu aba Kongo ata oza muntu ambanda yo lobaka ka Bilungu Nzubwa Bilungu Nzubwa Bilungu na Kikongo balobaka ni Zomambu Felix Zomambu siko na Uswahili nyumba ya mambo kama unatafuta takufunga kwa atakubaba mantene est-ce que zokota yeah na ngoto lobi boye quelle stratégie na Afrique mobimba na monde mobimba boyo kilobi mundele moko asali déclaration zo sauter comment on a nani yaba américain Peter Pam bolandi Peter Pam bino nyonso alobi boye félicitations na muku antombolo oyo kangi ba mini nyonso abengani abeti bashino chiko ala bichiko ala ngangai bolanda Peter Pam Pampi Peter ezokota alobi merci beaucoup na muku antombolo azopeta batu bibotu Peter Mundele abeti bashino nyonso bibotu lelo bazobanda kokanga ba valise bamini ezotika rapide tozokende na bakombate na bamini nyonso akakanda na Kolwezi na Shituru na Fungurume na place nyonso baminere ezali kombata ifazala ku na Kasumbalesa il faut bokende na bafrontière toza bahaner averti toza na terrain pendant 37 ans vrai ou faux tobundi kolongwa permanence ti parole de la nation tosali 37 ans na nzela siko topouvoir totika yango na 2 ans oza motema mabe Kabila oyo Machombe abeti 18 ans oyo mutu munene abeti 3 ans ya mutu munene azalaki bien papa na biso azalaki bien Muse alobi sauver le Congo n'est jamais trahi le Congo mais herba bomiye mwana na ezali Ibrahim bapesa ye bamamika eloko ya munene Félix mamika Ibrahim eloko ya munene tosepela
Bakatange baza bezo bamona Ibrahim bazo benga ngai. Ibrahim azande ona biso. Lobi bomona kina Tanganyika feti. Batu na nzela. Mwanza mbalalo. Alongwe. Mwanza mbalalo. Alongwe. Batu bazo bile na nzela. Eyiwa mamu efati wa mamu. Wakwenda nenda kuja mulolo. Ukwari kujanza. Eyiwa mamu efati wa mamu. Wakwenda nenda kuja mulolo. Sinyatiri kujanza. Peta maboko. Tolobi moye, moyoka, lobi, batuni, nani asala ki interview, papa na biso, lubo yanga sham. Lubo yanga sham. Kashama lubo. Nazo pesa bino biographie na ye. Lubo yanga shama, asa ex-paz. C'est quoi où tu n'avais pas au Kananga? Tu es formé parachutiste. Commando. IABS bien. IABS bien. Comment est-ce que Kacha Malubo. Badje Moussous Moye bien. Azalaki na garde civile. Mukonzi garde civile. Alongo Bani. Kombo na ye alonga boni azaki na mungana solo alonga boni te oyo ta mobutu kombo na ye alonga boni ye mutu asalaki garde civile lelo banome ye na Ituri soko sakani wakojo Jean-Pierre Bembaza a kosepela lobby j'aime bakonti basali commission ya bato oyo bazokabola baentreprise naloba baentreprise publique oyo ebandi kokabwana batie commission bato bazokabola baentreprise eza nani Papa Kitenge, Yesu Kite, akana maneta amitié, Ndoko Munene, Yesu mona bino mutakala, maneta amitié, Kitenge, Yesu. Deuxième personnalité, Jean-Pierre Bembago, Yewana suppose à partager et ça c'est côté. La entreprise publique. Jean-Pierre Bemba. Charman. Yaya, soko boy longwa. Biso toto linga bato baza pembeni ya mkwanto. Lokola mama yevu bazaiba. Mama yevu bazaiba bizu. Mabunda. Yaya, unamshima adamu ya kitoro. Mama yevu baza. Asa kitoro. Yevu bizu. Liogolo. Alamba ki fufumu be. Naziko bazaiba. Bazaiba bazaba kingo mwambe. Tala première base kitoko zabase kisangani. Yoka, vida base viva. Stanley à la recherche de Livingstone. Stanley à la recherche de Livingstone. A comme une chute de Wakenya. A kuti basi kitoko. Bazana babaseo ya boy. Bazo sokola mai. Dala. Stanley asala kiner dita ko sala ka boy. Soki bataliye. Soki ba bana basi bazo sokola. Stanley ya sokengela sikonga aji. Akengela te. Beta maboko. Est-ce que son quota? Stanley a sokengela la fille. Comment ni moi c'est ça sacré. Ils ont moi c'est ça sacré. Ata muto liboma abima wa mutakana toko kimawa. Est-ce que son quota? D'ailleurs, moi c'est ça sacré. Yango moi te respecte ba femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dama, oh ma mère. Toi qui me portais sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernais mes premiers pas, toi qui la première ouvrir les yeux au produit de la terre. Je pense à toi. C'est quoi?
Fontaine nango nani? Camarade. Camarade. Est-ce que makambo na zolo bakazo yebi yango? Yaya, est-ce que moi zamba na yebi makambo na zolo? Yaya tanga kilo Fontaine. Ayebi le Corbeil de Renard. Est-ce que ayebi le Corbeil de Renard? Yoka Félix. Atanga qui le corbeau na école. Ayebi si Kabila. Kabila c'est mon partenaire. Je ne peux pas finir dans le passé. Le corbeau c'est mon partenaire direct. Je ne peux pas finir dans le pas. Votre plumage. Pour montrer sa belle voix, Kabila ouvre sa belle gueule. Ah! Fachi! Qu'est-ce qu'il y a? Et laisse tomber sa voix. Fachi s'en saisit. Fachi s'en saisit et dit. Mon beau monsieur. Je fais des racinandes. Je fais des racinandes. On doit tirer attention avec le mbo. Est-ce que mon toit n'attend que le corbeau le regarde? Attends qui? Ayebi yango. Est-ce que ça compte? Nango tolobi boye. Boyoki. RFI 4h30. La France pleure le cabal de l'Est. Azolela. Po bango nde bazalaki. Bale. Yoka babandi koloba. Na landi France alobi. La France a agité. Pourquoi l'ancien rebelle tout près du Rwanda a été comme gouverneur? Est-ce que Alonga Boneza rebelle? Moni France. Mungala solo. Moni France. Basou. Ko baibaka or. Baibaka or. Lelo France. Zala. Soko moni ndeko na yo zotindelo mbongo te. Nza. Yo fe tindela ye. Bana France bazana nza. Mais Chiko Sengo shimazana mbongo. Alita Chamala zana mbongo. Mama Edith Lukanga zana mbongo. Delta Kanshinga zana mbongo. Patrick Lola. Brigitte zana problème na Alger. Maman Mwanza kabe zana fimo ke. Parce que sali usage de faux. A checking un coordonnateur pendant 2 ans. Siko atindela ngai ba Fernandez, il y a amitié coordonnateur. Si on a un visage de Damona Longoli. Poto bazo secondaire na Longola ba. Eza succès na Longoli maman Mwanza kabe. Muntu akoki ko engager à façonner à part Gilles. Na sina ebisi déjà Augustin Kabuya lobi d'accord. Bino à façon ya poto. Boko luka koma bako voter bino. Bako voter bino na liste nini ya IDPS. Mais IDPS nga mutu na vandeli kuna. Association wana ekoleka te à part Gilles. Kabuya lobi yo mutu elaki na mikanda. Quand je reconnais que Gilles. Andoki. Nango na lobi boye. L'article 85 de la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mohamed Wakaninda de décréter l'état de siège. L'état de siège. Merci. Article 85 de la Constitution. Ceux qui toquent loin, pour un article 144 et le Bini. La Constitution 145 et le Bini. Le président de la République a un droit contre l'état de siège. Et puis, il y a droit, il y a pour élargir, il y a Motina Kishara. Mobilalo! Tozotia, papa Elvis. Elvis, moi, na Tchang. Elvis, maîtrise à Tchang. Au moins, on a Kaye parce que c'est pour le peuple d'abord. Elvis, Nazon Makambo Solo. C'est pour le peuple d'abord. Balinga Kabazo Finabango. Mais nous, quand on a mis Elvis, Ngobila Bafulu, Akende na Yumbi. Aboma Batu na Yu. 920 morts. Akende Bissika Bikauka. Lisons encore l'article 144 et 145 de la Constitution. Ekoye Bisabino. Merci à Moukantombolo, grand constitutionnaliste Yalouvain. Oya Zoke Namakabo Malé. Boyoki, Banque mondiale a payé
3 milliards de dollars pour la Damas. Pour la Damas. Masangu na biso mutoko sabinote. Batia yango déjà na basak. Madine Congo. Madine Congo. Yaya. Na sengi na muko antombolo. Batia yango 7000 francs. Combattant. Alienanu. Combattant bundimi. Mingi. Batia 7000. Au 5 jours 2000. Au 5 1000 francs au total. Et comme 7000 au kimi na sakase. Badi ya munene. Mabundu fati. Mwa bundu pembeni ya moto. Beti obeti na pilipili pembeni. Beti 3 Beaufort. Ovandi obostani politique. Tokotika pouvoir loy. Tokotala remise et reprise na Jésus-Christ de Nazareth. Parce que totiaki mboka oyo na maboko ya Nzambe. Tolobi Nzambe yo kamba mukili na yo. Nzambe abandi kokamba mukili na yo. Si bomoni Nzambe alongoli mwanza mbala. No. Nzambe alongoli Shaddai. No. Ayaki on ne peut pas nous intimider. Yo. Akimite. Awa nazoyebi sabino. Boyo kanga bien. Parlement debout. Et salami na prison Makala na pavillon 7. Bazolo baba français. Yoka président parlement Kamel. Moi je ne dois pas accepter de vivre dans cette condition. Yoka Bakonga. Tu dois toujours accepter, nous sommes des voleurs. Nous avons volé le peuple congolais. Jamal. Non. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Nani, caméra le but, tu n'es pas innocent. Tu es voleur. Oui, Bakonga le but. Moi j'ai volé 5 milliards de dollars. Il y a pas la classe. Tata Mukola, il va dans mon va classe. Hier, tu volis pisayete. Hier, tu kosenga bachana. Nazo. Commune qui s'est bakota ba bete mbata ba ibi ba Soki commune qui s'est longwe bandali bakoti. Bumbu bakoti. Toto beta na ba élève ya. École, c'est fini. Ma fête à promoteur là-bas. Mouyi. Il y a le biloko ya ce que sont côté. Peuple congolais demande au chef de l'État, Nzouboua Bilumbu, d'élargir l'état de siège. Kinshasa a tiré la vision Elvis est prêt à travailler dans le vision de Mukishi. Batia la vision Ibrahim Kabi. Balou qui est poste. Asa mwana président Moussa Laurent Désiré Kabi. Balou qui est place parce que biso ton demi vrai ou faux. Frank Djongo balou qui est place Toyoka. Jomi Ndongala vrai ou faux. Nous demandons Tozo Senga na ba ex-phase Oba Kima Mboka Bazonga Mboka na ba Baya ko soutenir tous les ex-phases aux États-Unis, aux Californie, aux France, Songa Mboka na yo Mboka komi kimia Muntu akotouché yo azate État de droit zo sala musala na ya Awa tolobi boye. Merci beaucoup Maman Moko Lobi alobi na koti na makambo yango. Mama Mobokoli na France alobi Gilles na zobokola yo sikoyo. Batu nanu mabokoli yo te. Mama Mobokoli na ndimi bokola ngai. Na ndimi na yambi yo. Na monsieur l'abbé moko bengi nga na France. Monsieur l'abbé Roger Bolongele. Aza munga. Alobi Gilles ngai na mama Mobokoli na monsieur l'abbé Roger Bolongele tozo et soutenir l'état de siège et puis tokoboko la sambu nandimi boboko la ngai na sangai na ngaboko la ngai na zelo côté Tiko sengo shima pe atikite lobi alobi mwana banda la propre alobi tozo boko la yo nandimi. Mais maman m'a dit que c'était. Kashama lubo. Lubo ya maman wa kwenda nenda kujamulolo. Azu pouvoir. Soko meke tobolo libo. Pouf. Ça kanate. Et puis par me côté kuna sophistiqué.
télécommandé l'océan Atlantique. Patron de surveillance. Ceux qui vont voir qui vont. Batali qui va révéler dans telle place. Allez, va voir qui va sumbi one. Boziki. Rebela comme qui m'embango. Ozo qui manini. Zongo bunda. Lobi na moni bibi rebel. Twende hivi. Ozo kende wapi? Tele mabu. Yo mutamaka. Twende hivi. Bebe huku. Tele mabu. Toujours que les rapide. Sama Lukonde a tenu une séance du travail avec le vice-ministre de l'Intérieur. Lobby. Sama Lukonde va dire le vice-ministre de l'Intérieur. Bâtir déjà ma stratégie. Akaj Georges Kapiamba. Salue et demande à Sama Lukonde de déposer rapidement le projet de loi sur la modalité du pratique Yamakambo et Zone Meban. Et ça, c'est un côté. Bayambi yango kitoko. Ministre Sangi Muyindo dans toutes les universités de la capitale. À lobby, c'est la vice Moutoua Somba. Moukantombo la zubino la charge. C'est un côté. Moi natamo vote à Somba service. Quand moi la kobimisa mbongo na nga poche na kosombe lobby. Na lobby boye. Bomoni Ram est un vision chef de l'État. Bah inauguré qui yango déjà. Lobby na campus. Bah lobby boy. Ram muto tungisa yote. Eza Vodacom. Bah Orange bazo bundisa Ram. Yango bazo mona bakomi ko yiba ba unité. Mais to frapper bango. Ram nani wifi au fait, internet au fait, biloko nyonso au fait, amega au fait. Et puis Ram akomanda ko détecter appareil na yo soko sololi na rebelle awa na économa. Ram la kisike ba rebelle bazana écono. Ba yeba kangi bino. Eza sengote. Ram baselango pour détecter le rebelle informal. Bon informer batou. Eza fusion mukishi. Et puis Ram ekozwa ba combattant be. Nga moko ba nommer nga coordonnateur. Na pasteur Guy. Eza loko na biso. On est là. On a travaillé partout comme communicateur. Sans oublier Victor Toumbatikela. Victor Toumba. Oya lobby que j'ai le représentant de combattant. De l'on a zokutana na ye. Toumbatikela. On fait des magas. Ma machine essayée. On va travailler sur la pas ou té. Kolongo la badal. Machine en gomo banda kolongo la badal. Machine en gomo ko zo lamba poto. Yo za inspecteur na kasi kupucher. Fin du mois uzimbo mona. On va contrôler la machine. Dans 1600 véhicules. Oh, tu as un côté. Ce qui n'a pas de de Kende. Attends, Salim 500 $. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Na Congolais Moko, grand boxeur congolais, de père et de mère, il a sauvé 3 personnes. Azaï Likolo, Bomoni Balatissé médaille. Azaï Likolo et immeuble. Ndako Bandi Kozika. Abeti Chiti Likolo. Alongo Likolo. Abeti Atelemi Boy. Bako pesa médaille en France. Alongo Lisusu. Abandi Nano, Leki na Bouaki. Bayambiye. Azimu Susa Bouaki. Bayambiye. Moko Bukani. Siko Ye Moko. Moto Kura. Abeti Chiti. Ouh! Bon. Tina C. Bapese médaille d'or. Azo vous présenter mon Kwantombol. Ba tu vas profiter likolo. Mais ceux qui sont là Congolais té. Alinga basika na kati ndako. Vrai ou faux? Congolais maye. Azoya. Na s'appelle la Congolais wana félicitations. Merci na Mwakadi. Mwakadi Mwamba azali ya DGI. Azali pasteur. Le lot recette à salir les autres qui a battu à Moukili. A coûté 400 milliards de francs congolais. Le lot comme 1200 milliards. Oh, écoutez, la DGI. Et c'est ce côté. Tombola.
Papa Mwakadi merci beaucoup. Na musala wasali mbongo ekoti. Lobi to senga ki bango basana 4 mois impayé. Mais ba futi bango 2 mois, tikali 2 mois. Eza sengote. Beaucoup na futa ka ba monter belé. DGI eza salaire eza ka 4000, 5000 dollars. Soko zana 2000 dollars déjà zana 10000. Oko samba lupango na selemba ote. Soko kia komela ba fogo fore tali yo. Zombongo wana kende somba lupa. Soko meli bo fore tali ngana ni. Tala. Zela nasilisa likambo moko naza nango awa ya suka bapapier lekebe nalobi boye affaire dossier parcelle 6 avenue Zobe numéro 90 na commune ya Bandal Bisengo commune nani lupangu wana eza ya mama Beloi Jeanne famille Beloi basi bakati makambo bakati mais bavoka batinde bango ka ba convocation mama wana futa kaka mbongo bakati makambo baleka mama wana kaka mbongo tous les avocats escrocs état de droit arrive oyo azosaka na mama Beloi mama ya Ligue des femmes ya IDPS bokosa maître Toussaint Alonga tozo kebisa yo influence ozo sala wana okimi na nyo sacré oza kabiliste munene tusalo soko ozo saka na tokotisa yo na makala tokoya 5 millions de Congolais mwasi na yo Ariete wangu tuseke toyebi ndaku na yo na Kasavubu toyebi ndaku na yo ozotungisa mama mukolo na bana na ye lupango na yo tout ça un grand voleur azo changer mikanda lupango na yo te un kabiliso na komemela 5 millions de combattants na kobenga Chekobeya afandi kote kuna Chekobeya ya force du progrès akozo la force du progrès ako charge kumbusha nde Chekobeya nazoluka yo na pesa dossier ya mama Eloi oyo Toussaint Alonga azosakana na IDPS mama ya Ligue des femmes Augustin Kabuya mama ya Ligue des femmes bazobotole lupango epa Toussaint Alonga ke na kebisi yo na ngai Jules okokota prison osambi te oza député nga mpe naza député nga naza na immunité parlementaire ya 5 millions de combattants mais yo oza na 500 personnes soki toke na yo nakolonga yo merci bobetela cordon maboko IDPS c'est viva. Combattant ça slogan. IDPS c'est viva. Fati Chwa. Combattant et combattante bonjour. Combattant la première actualité na ngai bolanda ki o to bengaka Shorbin et Kenge. Sherbin Okenge. Atambolaki o to bengi na barai nyonso. Mais place batambwisaki e barai wana eza mobimba. Esengeli akita mipanzi oyo tobengi ya bachwenge côté ya Kingabwa barai wana même côté ya Bamapela rai ezalaka lisusu te yango tozoyebisa ye ata na nsima azonga nini azali na bandeko na ye na faire front ayebi bien côté mosusu barai ezali te parce que bapesi ye ningisa il fallait batre oyo ye ebanda mosala na ville ya Kinshasa ozolanda ete même batransport bachauffeur bakomi komatisa mwa transport yango batindaki ye aya kotala oyo tobengi barai po bisika rai ezali te babongisa mais bisika batambusi ye barai eza mibimba aluka moya kobandela sous démarche na ye boye te tolobaki tokosurveille baministre nyonso ya union sacrée combattant de lutte na décision na biso tozwaki awa par rapport ya ndeko oyo Gentini bafulu Gentini Ngobila yaya nazoyebisa bino omonaki desolenge kosala na kato ntango asalaki tango aki akangi bamama oyo ne fiske bazalaki awa na kote ya kato mais na kolela tolelaki bapekisaki bayebisi atika badésordre mais lobi chef de l'état atindaki baconseil na zando mais na école de formation bino boyebisi président jilité
lobi ba conseiller chef de l'état bazalaki a vrai faux bayaki po ete bavérifie mosala ya zandu na bamabende ozotekama na zandu babeto nyonso bazobuka baoteka bamabende butu il fallait bino bodénonce yango bino boodénonce te atia bapire petit na ye bavoyu oyo toyebi na zandu awo bapatrik lo oyo tobenga banani badidie lola yango tozoloba cette fois-ci tozoyeba cette fois-ci combattant azalali sur likolo ya nini koleka na 2 pouces na tongo. merci UDPS viva combattant pesanga vivelonga UDPS viva combattant d'élite nazali ko sengelaka me bapolisier oyo babengaki biso a partir ya lobi balobi bakende kosala mosala mais ne fiske prime na bango bapesaka bango so bauti kosala mosala parce que bolandaki même tozosignalela bandeko na biso ya force lipoke bozokisa biso soni parce que bolandaki même baintervention oyo bakomi kosenga na bamushe balalaka kuna na oya na yatindaki bino bayebisi bino bosangana mpo ne fiske bakotia bino na service songolo pakala mais ne fiske bino bokomi kokende oyo tobengi na baintérêt personnel na bino tolingi yango te biso tolingaka mpo na état de droit UDPS viva yango bapolisier badeklare ete mbongo bapesaki bango mpo ne fiske basala mosala mbongo wana bazwi yango te yango todeklare na papaka songo balandela toujours oyo tobengi bacordon ya bapolisier mosusu bazoliaka toujours mbongo ya bapolisier UDPS viva combattant tolandi déclaration oyo tobengi ya bamama na biso tobengi banyamurengi bazolela mpo na mibali na bango bolandaki chef de l'état azwaki oyo tobengi baopj oyo tobengi bamilitaire oyo bazalaki na s bamemaki bango nyonso bayaki na kinshasa mais lobi basi na bango basali déclaration bazosepela te bakomi kolala nzala tokomprendre ete bandeko wana bazalaki bamboro po ete bakende plus loin ya kosilisa guerre na est bayokende kosilisa yango te boyebaki bien mukwa ntombolo atambolaki awo ake meme na rwanda ake na uganda mpo na oyo tobengi kimi ezwama na est me bandeko na biso bakendaki le plus loin ake le plus loin ya kodeklare ete koloba ete biloko oyo akutaka oyo bakulutu na ye basalaka lobi banyamurenge bazali bandeko na biso me bakopere na bana mboka batravaille na intérêt ya le peuple da mais bango toujours bakendaki le plus loin basalaka badesordre docteur mukweko ayaka koopere toujours bamama na biso na es bake le plus loin meme ya kokata bandeko na biso meme bababumu mais le mokonzi ya mboka organise oyo tobengi état de siège bango bakomi kolela yaya lobi nazosignale yo délégation ya bibundeli ekiti lisusu kuna nazoyebisa yo base moko ya kosakana te yango bolandi bagroupe rebelle na s bakomi kosenga basese le fait UDPS viva kombata nazoka te oyo tobengi banyamurengi meme oyo tobengaka bamaimai bakomi kosenga sese le fait bakomi kokufa mingi lelo babande koma babandeko na biso est-ce que babande kosenga sese le fait toyebisi FARDC sokola bango ande UDPS viva biso peuple congolais tozosala marche ya makasi mpona FARDC tokosoutenir UDPS viva merci na oyo tobengi cordon passé alobaki ete il fallait asala memo to ekotisa yango na hôtel de ville parce que po toluka moyen ya kosoutenir FARDC topesa bango lisusu luyalu tosoutenir bango parce que bandeko na biso na ese d'ici décembre bafete bien nalandi oyo tobengi déclaration bandeko na biso na ese balobi boye ndenge bakomi kozwa kimia mutu ameka koya kosala élection na ese ngai oyo ministre oyo ngai député oyo ngai oyo tobengi président soki bokutani na yo na ese bokoyoka bino bo parce que balobi mutu azwi likanisi ya bango mpe bazala na kimia ezali mokwa ntombolo Facibe yaya nayebisi yo vanda calme awa toyebisaki bino Facibe to azali Cassandre azali le fumuti awa bolandi ambassadeur oyo tobengi ya Chine chaque jour akomi kobeta tour na présidence po ete baluka moyen barenouveler bacontrat na bango bacontrat oyo ya bakaya minier mukwa ntombolo alobi pas question yango olandi États-Unis d'Amérique alobi azosoutenir yango na bamine oyo baexploitaka na Rwanda Uganda nyonso ifo ezonga na maboko ya peuple congolais yaya nazoyebisa yo botuna mama oyo adirigaka liberté tobengi na kombo mama Fatou lobi akoki kosamba te yaya liberté
liboso elakisaka biso bote mekende na nsima liberté mbongo po ete basisa liberté mbongo badama mbongo ya liberté zoyo bakabola yango na famille ya 3 personnes zoe oyo tobengi Jeannette oyo tobengaka Ana Katupula Hippolyte Kazembere Kanambe nazowe mwanza papa ata bakosaka kombo eske kombo ya zoe mwanza mbala tala degré bavansiri oyo bayengi biso na RDC me nzoka bazali bamboro. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits zo tekama na kati Eden Store. Na ba produits alimentaires, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.